Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutunsa yango, tusale lango, yango ya biso. Ezala kabiso esenga kwa liboso na bino na tsente ko kabula de lisusu moko boyibi tozabo pa ya mfumo kusu. Temu zana pana na ngola imesonga nzila mo. Ko bimisele ya lelo kimangu 1921. Yambo ya mwasa kopesibo penza. Bote bambote sikene saison bino ba ndio vom télévision la tango pengo ngai pesa meni bino kwa na bongo tambe bonye mayele pe ya na misibelo na tengi vom télévision ni na confiance pe fidélité de pesa ka bongo na kati ni sala bino mbokolo ya émission mo komalo tango nyonso ka sina mabota mabilo na tseta ko lembo ya lelo ngaka ni kandre afiko ko na tseba ndo yango tambo elaka ko lenka ni ba ko na tseba ba ko ko tala bongo ni ko ba sanja ni pe ba mvula yambolo kusipende aina manaka na yepa ina biso ba de kuna tangu ya kuyeba bongo manaka na biso ya mukolo mwalimu yona manaka na biso zeli bongo mukolo ya konto mwalibwa na ebandele bupeni na biso ya misato na sanza na biso ya zomi ele kona biso ya kisiu na mubugo kama na toku misato na mutoba wana yepa ina biso ba yindo utawe boye ya walongo fumutimbangu yepa ina biso bani meto bandaki bongo penza tangu ya sika biso bayindo ubani saka yango bongo na manaka ba pratique calendrier gréco-romain o bayela biso uta organisation o bayete na manaka ba paya de bongo mokolo ya vendredi le 6 juin 2025 pona koyekola mengikani manaka na biso te calendrier négro-africain tamboyelaka na bolaite pe na bozino na yango zeli bongo na mikolo minei na kati ya bopeni na biso te 4 jours na kati ya semaine to bongo mokolo ya konto nkenge ntona pe nkando zeli bongo na babopeni sambo na kati bongo ya sanza to 7 semaines na kati bongo ya mois zeli bongo na mikolo tuku mibale na mwambe na kati bongo ya sanza to 28 jours na kati bongo ya mois zeli bongo na basanza zomi na misato na kati bongo ya mobimba to 13 mois na kati bongo ya mai zeli bongo na bileko mitano na kati bongo ya mobimba to 5 saisons na kati bongo ya mai zeli bongo na ileko ya Vrantete, ileko ya Kiantu, ileko ya Kitombo, ileko ya Kisiu pe ileko ya Mbangala zeli bongo na mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati bongo ya mobimba to 364 jours na kati bongo ya année mobimba na pedi zeli bongo bozingo to de la ya calendrier africain ileko yetu zemi zeli bongo ileko ya Kisiu ileko ya Langa Mbele ezali ileko iyi poussière ezalaka bongo mingi tata mokeli basalaka bongo prévention kolandela ileko soki ezali bongo koya mpona babokone kozala wana etubisa bato makasi te ngo tata mokeli lokola bayebi ke tozokota na ileko bongo utulu ekozala bongo makasi to pe poussière kozala bongo makasi yango tokomona bongo bamalala ekobima bamandarine banana bafruit ezali bongo na vitamine C na kati na yango pamba te soki tolie yango ekosonga bongo baselule na biso ata bokonye ye ebeta biso mpenza makasi te kasi eleka kaka na bamikolo mwa mokolo moko to pe mibale okomona bongo bokono ebeti ya mokili bareservelaki biso deja bafruit ezali bongo na vitamine C oyo kokombattre contre bamipete nyonso oyo eyaka na eleko ezali bongo komona te ekonda ezali bongo mpenza kotungisa bato makasi mingi tokotuna na bino bascientifique mpona nini te bozozwa ntango mpenza ya kolandela bongo nyama wana pamba ata ezali na aside ya makasi oyo ezali soki mai na ye ya pamba ezwi yo fo tika pota mpe elembo ozolakisa moto te ekonda ezali wana to mpe ekonda ezwaki bino soki ezalaki bongo na scientifique moko ya loposo pembe bazwi te kosala yango to mpe kolandela bongo aside oyo ezalaka na kati ya ekonda
pour mona mokili nyonso surtout biso bayindo ekozala bakopi kolia mindele okokoma mpe kaka kolandela toyeba nini eza na kati wana kasi lokola loposo mpe bazolandela yango mpe te biso mpe ezolobela biso mpe eloko te ngai tosala mpona kosunga bamboka na biso kasi tosala te mpona mokili emona te tosala te matondo ya mingi na bilo baintervome télévision etando ya bonyama ele mpe abona misilenge na tondi tosoka kaka na kotalisa bino manaka te tokendaka te lisusu tosepena bayebanso basili bongo kobota mabongo mokolo mwa mbotama elamu bambutukulu ya mbote bambotama elamu na bilo bayebanso ye bosili bongo kobota mabongo mokolo mwa lelo pamboli ya tata mokili ya walongo fumukimango balongo mpe bakoko esopandela mpenza bino esika nyonso ezwami bino bayebanso bosili bongo kobota mabongo mokolo mwa lelo comme télévision lokola elingaka bino mingi efongola espace monene mpona kosepelaka ntango nyonso na bino nzela bafoto ya bambotama na bino to mpe bafoto anniversaire nzela bafoto ya kolongana to mpe bafoto ya mariage kasi yambo botindela biso biso wana bozangaka te na kobenga biso na banimero ezali bongo affiché na se ya likolo na bino avant 48 heures po topesa bino lolenge to mpe badirectif to kosala ete bambotama na bino ekomela biso bongo na mesa ya mosala matondo ya mingi na bino baintervome télévision etando ya bwanya ya mayele mpe ya bolamusi benge na pongi tokomi kopusana moke moke mpona kobenga bongo kosukisa manaka na biso ya mokolo mwa lelo kasi yambo biso na bino tokabwana tozwa mosusu na résultat tala nini ye balengeli biso lekwale te ya toke video du jour ya mokolo tando yango na bokebi biso na bino tokota na bongo na nsima na yango tolanda. Ensuite, j'ai l'haricot vert et l'aubergine. Voilà. Chaque année, elles peuvent avoir environ 60 tonnes de doyons, environ 10 tonnes d'haricots verts et 15 tonnes d'aubergine. Voilà. Ce sont les récoltes? Oui, oui, c'est la phase de récolte. Je pense que le thème cadre avec notre visite ici, l'entrepreneuriat agricole des femmes dans un contexte de crise humanitaire. Le 8 mars, c'est la célébration, comme on dit, de la journée internationale de la femme. Nous pensons qu'il faut plus le célébrer dans le sens de l'émancipation de la femme. Et qui dit émancipation de la femme, il s'agit donc de permettre aux femmes d'être autonomes. L'entrepreneuriat agricole est aujourd'hui un domaine que nous encourageons fortement. Et aussi la transformation. Et qui mieux que les femmes pour pouvoir faire cet entrepreneuriat et aider à transformer à l'échelle locale tout ce que nous produisons. Et je pense qu'à travers leur émancipation, les familles vont mieux se porter et le pays va mieux se porter. Donc le message à l'endroit de toutes les femmes, c'est les encourager à continuer à se battre. Elles sont des battantes, en témoin celles qui travaillent ici, qui passent toute la nuit à garder leur champ. Ce n'est pas facile avec tous les problèmes qu'on a pu suivre. Et c'est valable pour toutes les femmes du Burkina Faso. Nous passons un peu partout, nous suivons. Nous mettrons tout en œuvre pour les permettre d'atteindre leurs objectifs, de s'émanciper et de pouvoir jouir pleinement donc, de leurs activités. Donc c'est bonne fête à toutes les femmes et que le combat qu'elles mènent pour leur émancipation puisse aboutir et que nous puissions les accompagner pour qu'elles atteignent leurs objectifs. Et c'est où vous puisez là? Oh, il y avait un bébé dans sa tête. Donc elle part jusqu'à 1 kilomètre pour avoir l'âme du barrage. Et puiser là-bas pour amener ici? Wow. Elle part puiser avec quoi? Il y a des possibilités de fourrer quand même. Il n'y a pas un... matondo ya mingi na bino baintervome télévision etando ya boni ya mayele mpe ya bolamusi bene na pondi tokolanda élément oyo ya le 8 mars oyo moko ya mokonzi ya ekolo mokonzi Ibrahim Traoré akendaki kotala bamama ye basalaka bongo bilanga mpe mokolo yango bamama baprésente bongo biye bango basalaka mpona ntombwama ya mboka na bango to ezali bongo journée dédiée na mwasi azali bongo na valeur mwasi azali bongo moto atina mama oyo abotaka mokili to mama oyo aboti mokili nde mokili otonda boye ezali grâce ya ndenge kasi tozongi lelo na banengwa to mpe bamama congolais biso awa le 8 mars basi mokolo yango ane mobima balataka ne liputa te kasi mokolo yango préféré alata liputa to mpe libaya lolenkani bamama balataka
kasi tala elateli yango motelo libanda tolo nyonso libanda bakosuka wana te bakokende ntina babar mokolo yango basi batondisaka babar akosuka kaka na bar te komela mpe kolangwa kosala na bozoba yango mpe tokosenga mingi na bakonzi na biso bayeba mingi kovalorize mingi mokolo yango mpe mikolo ezali bongo koya lolenge kani mokonzi Traoré bakendaki bongo kovisite banengwa mokolo yango mpe basi mokolo yango bapresentaki bongo biloko ya ntina esungaki mboka na bango mpona mingi mpe mpa na biso mpe mokolo yango mwasi azala mwasi ya misala mwasi alakisa biloko ya ntina na kati ya mboka mpo kosunga mboka etombwama eno mwasi akoma mwasi ya babar mwasi ya baboite mpo mokolo yango soki mwasi akei bongo boite de nuit nde bamoni ye mwasi ya classe soki mwasi afandi na terrasse ya quartier ye aza mpenza mwasi ya ntina te ebebisi mwasi na kati ya mokili todeforme ntina ya kozala mwasi na kati ya mokili silisi meme basi valeur na kati ya mokili mwasi oyo azali ya ntina mama oyo abotaka mokili mama oyo atangisaka mokili mama oyo nyonso eza na kati na ye po soki mwasi abebi mokili mpe kobeba seni azala encadré mpe orienté malamu mpo mokili mpe ezala malamu yango tokosenga bongo bakonzi na biso basunga biso mpenza kote wana ekozala ntombwama mpe esengo ya mboka na biso batondo ya mingi na bino balandi ya vom télévision ekando ya bwania ya mayele mpe ya bolamisi bayene na pongi na bino bozwi biso bongo na nsima ya ngonga bozanga te koyeba ete elona manaka na tivoli bongo mokolo ponson mwa libwa na ebandela mopemi ya biso ya misato na eleko na biso ya kisiu na sanza na biso ya zomi na mobu mokama na toko misato na tokozongisa ya mingi na bino balandi ya vom télévision soki desekete na biso ozongisa matondo ya mingi na nsima ya kamera ezali bona tambala makabila mpe na moto ezali bona grande équipe technique ya vom télévision tondo ya mingi mpenza na bino nyonso tondo ya filiki mbangu ekobaka ntango nyonso kozala omaboka na bino bisebeto mwa lisusu mokolo ya lobi ponton elamu na banso Managana biso, toyeba yango, managana biso, toyeba yango, managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutunsa yango, tusale lango, yango ya biso.